Merci beaucoup bana Congo, merci bandeko tout bozolanda biso de partout dans le monde nayebi ke bozalaka toujours ebele émission pito pale balobi fimbu na fimbu tosenga bandeko bo s'abonner toujours ebele rosimbuta il faut bo panzaka ba image ya fimbu na fimbu po tolobaka toujours vérité nazoyamba ndeko moko ya mwasi Cynthia Kapashi o toloba lisanga ya bana oyo baye kotia presse na kati ya désordre na kati ya potopoto toyebi ke bazalaka yesi Chakapashi tozui Karine Mokonzi la baronne tozui Tania Mabedi bango nde bato baye kotia mbilinga na kati ya presse bandeko ebele pe bokomela nga bolobi si Chakapashi toyeba ye mwana malamu toyeba si Chakapashi ki asalaka musala kitoko lelo bazo compter parmi ba amateur. Mais na Kinshasa awa tozwake parmi ba pro mais na ndenge ya international akomi amateur tosolango kaka toyeba pourquoi amikitisi na niveau wana. Cynthia Kapashi, bonjour. Bonjour Ken Piana. Kimi ezali? Kimi ezali? Ozalaka pe mutabiseka seka boete kobeba kaka. Kobeba makasi. Kobeba pena ya haut niveau. Mais Kiri mususu ezalaka ya kota te na via. Ndeke Kirini. Ero bando tambo déjà na Batania Mabedi. Batania Mabedi de ba mitu ya kopola depuis soki 1900 combien. Yo komi ba camarade ya Batania Karine Mokonzi kutu ya yende na ebite soki mutapola kapena na ndenge to ba mutapola ya tangu so kobima. Yo mwana malamu koti na Kiri Mabebo. Eze kirete ngana yebi ko baton so tanga na bango kala ezaka ke pona ndo boya na le msusu ba photo le msusu ba video le msusu na zaina nga na mam nga mususu nde peka na zalaka loko na komo zo mota ana to sana ta photo to sana mo deli ya oseka kaka comédie mais le roi kino zo nyoso mabe azuni ka nyoso mabe yo yebite ka che photo ngana to za bolingo kenga no si sombo wa pito pale ya ba via internet na site mo bo so ki page so ini na ndela pe ma monte na mona ngoka eza ça va pas couleur au fond là bango déjà ouais na qui pas même pas mais oyebi quand même voilà et oui donc Congo na biso ça na ka bongo Congo c'est beba pona ba songi ouais ezo bonga nde na construction mais bilobalo bebe bisasko Congo voilà donc tolanda ku tout ekiri bosali ki camarade oyo koti toyebaka na genre ya ba camarade ya boete Batania Mabedi ba Karine Mokonzi on trouve ngonde nini ça ki camarade ya bien ou bien ça ki camarade oyo ezo bebiselo réputation lelo non omoni kinois ata sans internet ata na ba TV yo ebite ke baloba de ba TV ba fille ya TV réputation na monde ke na mabe to ke non internet te ya TV déjà voilà Sko ata le musuba bi ke Karine donc nyo sezala na ngoka mabe Karine le musu sezala ba délire na ye na mamna sala o bi ke ba base na ye ngaku na ye ba base onte so ezala ni ba base na ye eza côté wana eza ya ye et puis pour o s'inspirer na makambo na ba sala wana eza facilité o le musu sala ka a s'inspirer ka a sala comédie ba blo musu bongo nde ya sala wana na poto maza donc azwela rango pe na ba mbongo donc na ba vue na ba ni le quoi on est orienté yango wana moni kendaka bongo mais na ndenge pena nde ezala aza pena mutu pena ke to chepe placement pe abundi ouais voilà et ça on a né à ma bête so ekiri non lobi pe tozela si Chakapashi tout monde a pe vidéo wana otozelaka wana pona ba finyoso teza moi passi ya mutakalos non so ezala ki na moteur mabe kinois ya congolais mais si ba bimisa bamsuta omona ke ngana isa Karine na homo ese mo bo cha photo na ise longola parce que aza motema makasi ngana okokate voilà monde on peut na yo constater bana na homo ko étudier page na ye na homo constater que ba Mabedi ba Karine ba mitema ba fio par exemple na ba poster ba bonga famille bengara voilà mikolo pena na biso moi e mona bengi pena na bi
boulot inzi yaya longola au niveau bofinga babino baken ba jivena balinga na kokate talaka mona répliquera meilleur ya longolion wabinga na répliquera ye pena na page ne pena pona ko constater eza sikoyo na ba film sous ennemi o ba solisara yete lem sous ba moninga atalem sous lem sous na problème na bangote mais ba film ba créer ba Facebook ya lokuta yo kasaka ke mutu ya poto mais ok mutu ya poto te awa au moins 5 Facebook à ça là fika internet ba joka internet so ba bandi ko finga na insanité non c'est une fille à féliciter c'est une fille à féliciter pour que ça na tout le quoi ya ko finga a répondre à rater ma ko supporter nyonso ya facilité ngai na loyebi saka longola so te na page no mona ke vidéo na so ache après 20 minutes na c'est pardon longola et simbate bah merci beaucoup si tu as rapachi ngana zaka muta polémique mon émission na ngana kundola ka ma vérité ya on mon kena na boya ki na sali moi na luko ozolinga émission te na boya ki ken poyo banana na mabanga obana na mabanga apo mbala moko koti na polémique na bakombo batu yo banga to loba merci beaucoup balobi Karine Mokonzi azaneti papa nganda taba soko lingioli ataba il faut ya chez Karine Mokonzi est-ce que bozolanda eka po na ba joueur ba ya ka pa na mingi mingi to ka tia moi chambre moko spécial ya ba joueur ba ituna ka est-ce que na gozo coaching te akaba kabino yango bozolandela ndo moni ngapna boye ngaba ko kabanga ndo moni ngapna ba ko kabanga bon ezala nango ya master ko ya pena mutu mo boye o asepeli na yo na musika meno aza même pas na mambo na kakaba mutu bakaba henonde niza mutu yemo asepa na mutu ata kutango road fo yondo sepela ke ba pesi road wano sepeli na mutango poso sepeli na mutu te ata che paquet ata che mbongo ndo mona bata ba mbongo bani moi si fo alinga voilà tu bien sûr que basi musu baza koso ke ata mbongo eza na ngote ata mutazane bien te mais mbongo comme ça ko ebotsa bolingo eza basi musu te akaba ba joie ya ibana bonkale boy bana onelo na bolingo za occupé. Non, na marié, na célibataire. Vous en ndeke. Na ndeke. Donc ozoluka pe nzamba sunga kaka wa koyape soki aza sérieux bo beti pe lisolo. Oya koyate ba yaka na bango me ngamo nonde na simi frère mais. Ngamo nonde na film frère mais. So na komi sko prête. Na foni maboko na motema na matoi na misu. Na yambi. Si chaka pa shoto yebaka. Ba monte. Ba kimi na omba monte. Toyebaka yo camarade ya Aisha Okoko bozalaki opesi mbombo aboyi o elie Aisha Okoko depuis bokabwana seconde so baby na baby den na mentalité nde na lo même pas yo ebi mentalité na ofana na bon ofana vient na petite sœur na yo yo mentalité na non to kabote ezande ke po komi ko mona nga na bémission ya libanda parce que culture na biso ezali émission ya awa ya on expliquer président Chabani Record son rôle nanga parce que alinga quand même pendant ça internet ba ngai non tu peux pas faire ça na ko chaîne no YouTube attends à ton téléphone tu mets tes trucs mais faire le YouTube là que tu vois là moi j'aime pas abete la ngopena sete aloba nazalo na ba biloko bongotenga et simbate aloba même pas ba émission nga bacha na page ya Congo Web Télévision mais nga mo lokwa na linga na ngai mo ba show wana ezate za deux options utala ba émission na muto loba na pona tanga kombote na YouTube ezate ke na baby yekuta loba ke Cynthia kutazala agressive plus qu'un attends tozalaki Cynthia kala toyeba ke po acha eloko na nzoto ezalaki mwa soni mais namoni komi tobola na bazolo na toboli persingo ya kala esala ta ba 3 ans ken otanga na soni bolo kwa za mwindu ngape na mwindu yango emona na te ezala ngo na zaka longo la sala ngo ba publicité ya ba mbongo ebele kutu ezala ngo eshoka na ngote esa na start voilà na start kala toyebelaki o système arabe nga kutu kala naza bulete kozala na nzoto ya bien lelo kutu lelo esali chance namoni olati pantalon mikolo namoni okoma mwa bamini jip banini ekomi mwa soni Cynthia ken piana naza journaliste lekana na TV mais naza mutu voilà omoni na mutu
nalata nyonso nalata pantalon nakoya na bamini te belo sexy na miso bato ko choquer bato moni la musu ba parents mo ba sepe ponga pena ba famille talanga voilà ba parents mo boko mona ko fanda ta pour na parent ta pour na yo moko pour na grand frère no mo pour na famille ba cousin na yo faut réputation pe témoignage on moni bato to ba mona na Karine ba panza mutu voilà que écolé ah yena yek non écolé parce que ndé peut to fane bon moi te ba besoin comme dimier et comme il y a moins de monde ndenge zalaki po bon appel mutu so za mabe faut mutu mpe ya malamu approcher ya on ba pasteur ba approcher amibi ba approcher ba to ba boma ba criminel pour nini po oya na yo racheter na mabe wana o comme c'est na buzz mais kitoko buzz mo réfléchi ba ki ma ba to mabete faut qu'on approche avant et lamba et le bailo te motema et puis moi c'est ça katina eza libanda te là pe globe langa pe sibino punition alobi ya kosa na lisanga ya ba amateur te ya za professionnel donc bino lisanga na bino ba amateur botika la ba amateur azui site na yo atombola ka makasi akei lelo site ngo eza ya kitalisanga bana Congo soki tolo bana ndenga vérité esalonde nini lelo tozomona Glorio Langi ami classé na place ya ba professionnel lelo bino boza maltraité comme ba amateur ezo salonde ni différence wana okende kota na liste ba amateur ken pana so benga na plateau na zwanga lokola descendante ya ba mamilela voilà zwanga na place ya ba Nati Lokole zwanga na place ya ba Wilika Embe ba Papi Mboma Belen Kalema parce que naza instruite voilà kolanda te Karine des ana avec nanga to sola mambo ya vie to sola mambo internet nga journaliste internet et puis pas tirer nga deux a caché vous comprenez et puis ponga na pas tirer nga ba singelela na ba Canada na ba yo mona nga na changer de site. Na changer de site non ça n'est pas Franck Stemai il me respecte voilà nga jour na benga Franck non qui na site non Franck Andimate abuja mutu Stemai koloba boete ko kapage yo major na bi oui non ça na parce que zaina vient nga mo recommanda nga kuna pa ndo futanga na za kilo to landa ba hypocrisie to ba ta poto et belé la musu ba ça ba 20 ans ba 19 ans ba 15 ans ba ya kinte to comparaté na ko vendre na plateau te na kilo na nga nyonso na ba grade na nga nyonso na o nyonso na yebi professionnalisme ba wela ngote voilà vous comprenez professionnalisme bah oui là on tout ça musala et puis bato oh bango mo baza awa bayeba ke wana to simba bato musume wana te wana to ko simba kete ata na betielo ko fimbu ba simba ngate wa yebi ke wana te yo mona ngala dans le délire non bato so wa pesa un conseil ba oya wana ne na yebiso ke zana bato ba créer ba page uniquement ba fit ba o ba binemi o bazana ba ranki na Karine voilà ba créer la ba page ye moko taza o bi ba mambo belete nga si na comprendre ba je wana parce que ngane na yo fungola parce que nga za au delà mille esprit au delà na o vérifier na bite timba bata poto te ba salir ba fia poto pour rien ba salir ba jo poto ba anonyme nyonso to mona o la plupart eza pour mutu mo abetelo mo bo na page ya Karine na bise ya fanda e ya mutu boye kasi bozala lisangati non lisanga nde nga sanga na te so olandeli parcours nanga o mona komba no zotanga wana après oyo tanga oyo parce que Karine azali que ton wana na balemba voilà vous comprenez même pas master nanga et ça n'est pas moni ba photo mikolo yo major pour ça lingi mutalingi voilà ye pena so lingi mutalingi o la pena boya o bengo na major ndeni ko parce que yebe lo ro yibe pa nanga voilà nga pena yebe lo ro nga na o se pa na très mal nécessaire o mona teke ozo o ça la confusion parce que moninga uti na lisanga bana Congo amoni kuna intérêt malonge zate akena yako se retrouver fa Franck Stemai ya fandi poser ozomona teke yo longwe pa Franck kozonga na lisanga bana Congo place muta sabotaki omona teke yo o kitinde makasi oza sûr otiki salaire ya makasi o Franck azala futa yo o seki pardon ko o sekani épargner
tenga lobi otiki salaire nga na ngo question épargner président association na bino mambo YouTube épargner te na président moko tenga lobi otiki salaire épargner ye président mambo oyo il faut bongisa ba mara mususu ba question ba blo mususu ezonga na banzela nga lobi otiki salaire ya makasi kuna mais na ebisio déjà que eza na prêtre mo makasi voilà vient na ye nde aibisanga kapashi c'était mai chapeau tu comprends yé peut so azara mkolo pesa e micro ah biso pena ke nazanga mutu voilà ah biso pena ke nazanga mutu yo yebingana za journaliste ya chaîne ya munene Congo Web Télévision ya président Chabani Record et puis je parle français la salle émission et bandeliti na suka français ken lem su yo o melapema o katani na sana ba chaîne na sana mundele nga ndo mona ngabo na sana na mundele donc na ko sala pena France 24 na fandi nde bomona pe watana basali casting nga lon sala na journaliste ya nzela te apa pamba oh na okay ouais la musicien yo so mona na sima musicien bando yeba oza journaliste yoza kutu journaliste internet te oza journaliste banda banzondo OK oyebinga na palpita pe ba chaîne belete na sa entreprise ora Tigo ya munene Tigo osala ba publicité ya minene pe na yebi ko zo continuer parce que so na osala pe publicité ya Sonance kasi yango ko na yebi siko tala siko ba niveau mama Carola Gito tala ka ba niveau ngana zala siko ko kitsara ngai te oyami omoni yo mo lobi ke pito pa nono kimango mbilinga siko ko kitsoro fana nango yambanga zo hanga wana tunanga ba question ya wana ya niveau wana kasi nga mabele te yo moko peut-être o mikoisa na mabele nga na mikoisa na mabele te yo ndo na ba question na okoya na mabele wana déjà ba yabi ekiri okoteza ekiri mbilinga mbilinga te ekiri ndet na ndeni so solina moto komi na ekiri vena nga Jimmy Belau mwami Radiabu bolanda biso toyebi ke chez Karine Mokonzi kuna zande mutu fozala mutu ezosala nde bien te po bo vivre kitoko yango na ebisio te na ebisio ke depuis le mususu moi 2 semaines moi 3 semaines moi 1 mois oso mona te ke akomi na ba difficulté même si ya buzz pour ani poza mtote ya e azali boma te c'est une fille o aleki ba fille la mso ebele total no best parce que na mutu azana beblo na salara o biso to bisabole on donne tellement que c'est qu'on a non ba biso ba bomba ya bango ba biso to ba rapper artiste mususu ba artiste musu ebele to ba ya bango parce que libando mo na refléter lo musu mais so fandi ne boka moi to boso no parce que o boya ye pour o abimisa libanda no luka mutu o approcher mutu o fana mutu mo na keza ba qualité ebele o mo nazala si chakapashi ngana okende no malembe mboka epesa ko respect parce que Sonance eza société o futisaka ba assurance ya mboka bazui yo si chakapashi osala publicité ya société ya gouvernement ya mboka na biso Cynthia ozo sala un jour bakopesa sous confiance o bazala kopesa vraiment non c'est l'auteur non ça veut dire obenga l'émission yi Foka misaba Juvenal awa toyebi te yona soko Juvenal nde mobalo bombaka poza botete non na pesi na mbote pas azali ngamo pona yesa comme message à tindela kiyo non eza simplement que un garçon mona séparé na ye et puis le roi tout ça qui on est là que fort ndenge mona rata inae c'est que na moni travail à makasi Juvenal a travaillé fort a travaillé na ba na ba changu da travailler pe na makasi ko a travaillé ba na ba changu mo ba ozwango combien de fois non lando te pas ko kena te ngalo bi travail ngo mona ngo combien de fois travail ni non mona te ngasi nga yo bi a travailler bien ya na lobi yo au santango combien de fois travail au travail bien a travailler bien na musala na ye donc musala ngo zelenge ye ya ba reportage te ngalo bi musala te nga to bata mateko musala ngo zelenge pa na yo tango yo basangisi photo na ngana yo kenga nazo sisa mbongo ninga nazo sisa mais yo déjà Juvenal aussi mona banzoto Juvenal ezali kwa moi comédie moninga nakosa théâtre makasi kolekala musu ata toko beta pena basila côté comédie to créer kiam nabité to créer dans loko to créer on peut esimbi non lobi peut to créer le monde et pena ken piano quoi pose un grand comédien pour ba musu bazala na moi qui artiste na nzoto ne ba ser mahi bazaki nga siku na za bon nga tala kana ko vana di bana mi ba to beta maso ponga na mte esprit
tobeta ma solo bajo balanga fort na ndeno esprit bajo nyonso la mususu de bazana nga na vie ba que petit dans les esprits tu comprends na ndeno ya bongo Juvenal tobeta na woto kenango na tuno question moko et quoi il peut fandi question mais abuzo baté pour banana na yo to ke ka mabe ka ni boto kende bien oza pito pale boto kende bien nga na muta bien te nga bena bacha nga parmi bato ba mona bango lifelo donc to kende ka na question ya buzoba est-ce que un jour soki garçon moko a proposé yo que non Cynthia na sepelaka na yo naza na besoin na bala yo garçon ngo peut-être ara na ba forme ba Juvenal moi matama moi libumu est-ce que bagouana po sepelaka nango non nga ba slim nga ba slim ya Juvenal ata mutaebo Juvenal te libumu ata Juvenal te esimba te mana mwasi na eko bon aza mwasi na mengai te nga fa raser dans libumu et après ça va en tout cas merci beaucoup te na comprendre siko ke baguna ote ponga bulaki bozala mo bolingo donc na yo comprendre nde siko aza pena baguna ote non lando te pas donc on comme ça on rando si Tchakapachi merci beaucoup nga na sala émission vérité polele pour na yebi ba valeur na yo lelo ba fille ya TV bozo swana surtout mingi ba kotika na internet bozo swana mais ce qui total sur le plan ba valeur oyo ba pesa rabino na mboka mingi tokotia bango nil parce que nazui Noela Madinga asalaka ba publicité ya minene ya mboka na biso ozui si Tchakapachi tokende pa itozonge pa sonansi wana pena ba pesa Cynthia sala c'est-à-dire qu'il y a za fille à respect mais asangani kaka na ba boye bikaka lilala moko pour la bozo malale belé da yepe kalate ya kopola na ekaka esi Tchakapachi tokomi okenda suka Jimmy Belau Adel Jogo bagud Adel Jogo bagud danger na France ya Adel Jogo bagud danger Jimmy Belau pirve bato wana mibale en tout cas pardon bokanisela ken poko kufa pona bakombo na ya solo ko obosani PDG Cardozo Mwamba wana kutunde liwa po wana kata na plateau po boaka wana kunde liwa bakaniselo pardon obwa bomaka surtout Jimmy nani Belau ye wana abi depuis comme na ba Karine Beauté makasi oh mais yo ba na baby so comme so ba beauté pour la nga lobi beauté koli ba fia bus minene kalo zala négliger ozala no négliger mususu tambola simple mais lelo to mona pena donc tendance nde tendance okoli si pesi ma docteur Hakim vienne okenda kuna na kesani nakenda te naza tango ekoli bonde non tala ngane na soni bablo musupe za la développement moi si âge so âge mon beau monake so comme pe na moi bablo mon boye voilà ba voindi la paix ba tactique PGP GDG ça va merci beaucoup penga déjà na aliment so landeli penata j'ai beaucoup la tika na nzemba forme côté pour na ko mekate côté kuna na kin na ba journaliste voilà oh na ndima bon Karine on check côté ba basket parce que hier ça va nani suna chana forme Shada Juma oyeba ki eti Shada Juma wana masalanga na babeti ya we wana série ya ba horizon Shada Juma muto pena zaki beti na zongi pena na fandi mona tali pena sandal muto pe bouger nani susu na mamba forme propre pour former ça au bandela terre tala ka yolingo bandelo mo isinga la longola pour que baba zo ora oba sangisa nani susu na journaliste ya basi nani susu mabedi pe boye nini kiri na binokti te ye YouTube tota na lo apna na nga TV quoi po YouTube kuna tala on te ba ina wana tala on te po ba inosa baza mage bazo na ba kolia ba sunga ba na ba mikili ba ser na ba mais elote na TV Karakin en tout cas Shada Jum à part Shada on t'a convaincu ngaza lusute Ariette Kajinga ya Ariette non ya Ariette so aluba mamba bilamba te yo mona déjà fan mamba osa ba so mamba bilamba mais chimi m'a pas bête à la femme non t'es innocente maman yo zoke na na kan non mamba bilamba yo tangila nga ya fimo ka fanda na kiti boya Mirador akenda poto bonani
Film afandaka na kiti bwakenda poto boye nani. Non. Kombo nani? Non. Ngana nayebi kutu bango te parce que tonga na eso likambu ye lamba. Au moins tonga na eso likambu ye lamba. Elamba banda non. Elamba moi sinon. Voilà. Yoza ken piano. Voilà. So nga momi Au moins so nga momi. Tala na suki. La chaussure. Film azana mirador boye bazaba benge soki Marlène nani yangwana so Marlène nani yangwana na confondre na yebi kombo na vraiment bien te film Marlène afanda na bakiti bo série mo ba photo bimaka belé bo yeba za beta forme makasi te na yebi te na yebi innocente le rose si kombo te na yeba pete mais innocente nga na yebi sa yo na yebi si yo bona ba époque na biso tonga na bandi TV ponga na mutalelo te ava bino bo sutuka ba YouTube ba ni biso to ba na TV Moni TV. Donc ba o ebele ba miso ebele o mona wana donc il donne na bango zanga. Mais biso tout banda ba TV tongo. Toyo luka ba espace le loté quand même. Mais oui, on dirait na banda ba inane avant yo. Non. Yo bandika na ba horizon fungami. Biso to bandi na ba antenne A. Yo pe mbiaka makasi. Voilà. Yo mbiaka makasi mais o changera te na ba te ken ko lokato ni nzambe na. Comment na o changer ndeni? Ça on va pesa ko ndeni. Si on a changé lingi na changer ndeni. O loka ba chef no ponga mzulu kwanga. Casting na TV nozote. Ya solo. Nozote. Pour dimanche za rende théâtre na habité aux appels à 2 heures de temps la TV. Non. On dirait que dans la place boy oye au barré chef esprit. Na lobi TV senga au salle émission bloqué ba tu na palette. Au salle appel émission bien costume, bien cravate fandi wana pe boy ba tu ba zaper na bango yo. Soki ba tie parmi bato ba bloka ba tu na banda ko nga za na kati. Wana ba kinois sikoyo bango délire. Bêtises, du n'importe quoi, bazata na toko zata 70%. Voilà, merci beaucoup. Eric Limbaya, agence Le Miracel. Le Miracel agence, Luison Mbata, pire vieux propre Luison, Mbata Koko Arafat, Rifin qui sombe, pire vieux Rifin qui sombe, Yo Yebi, Rosimbuta, Adel Djogo Bagou Danger, Adel Djogo Vena Bagou Danger. Venanga Jimmy Belau. Car depuis quand on a Lubumbashi fait Mercedes et quand on a Lubumbashi trop venanga Jimmy Belau. Merci à Papi Kelly, Angèle Moussoaili Makizembe. On a grande sœur Angèle Moussoaili Makizembe. À ingénieur Aloïse Kisunga, ba grand frère. Si tu n'as pas si tu reçois un message nini, c'est comme si moi aux une déception trop année. Non, non, même pas. Yani, même pas. Exact. Bama sozalaka na bango bukabwana. Ngazara moi master moko otanga ikombo liboso. Nazana master moko otanga ikombo liboso. Esini. Chococoté. Bon potanga kombo aisha koko community ba guerre ya jibe na wera. Non, esa guerre te mentalité congolais. Il y a un combo boé, le lobby bien après 10 minutes, va mettre l'émission moro boé, il y a l'acheter, on va vérifier même pas. Voilà. Pour la souba salir personnalité non. Donc on a un temps on a été parce que famille est content nga Congo est content nga. Voilà. Famille na komoni Congo est content nga. Voilà. Donc ba ministre, ba député, ba yebi ba tout pena oh yo mona pena ba wana est content. Parce que so ba moni ke kombo na ba blo mo bo monde na dobeli mambo Karine na faire voir ba tout ke oh ba kanisa wana. Eza ngo te mutu so a comprendre te. Tant on a featuring ya ken na kisinti ala musu talon oya rouge CPLCT, chemise ardoise o et CPLCT, accueilli à bengi peu journaliste sur internet pour ça facile, bah ça l'émission, bah déconner. Voilà, merci beaucoup. Na otigelo micro o boa pe ba mabanga na yo makambu nyonso. Toki yo lingara mibali ya brutal ba beta ko ka bambata. Mibali ya sérieux boye ki afanda na sérieux. Yo bolingwana ko kangote. Siko mobali soki abeta mutu soye ka sérieux te. Non. Babi yo bolingo lingara yango. Nga pena na lingara pena. Ba pomba
te pomba c'est trop dur mais bambalo ba s'imposera pour na mesa na banda déjà bongo tozo bunda déjà donc mbai na ngadi boso beta ngadi aya na mobile zo silika bazo zonga kuna bake ko luka yeyo betala na sai mbai na ngadi boso na linga na quartier moko et puis azaki ka ami intime ya grand frère na voilà kombo na kombo grand frère na Gelo na lingi la pe master ne pire Gelo voilà donc le ki Gelo alingi Gelo zo niveau wana siko Gelo wana tumba donc guerre à venir sur la terre un jour sola alobi azongisa bolingo non azongisa bolingo te wana ya mamakala le passé oh ne revient plus oh. Merci beaucoup Jimmy Belaou venanga moi Miradjabou na rolia bien na rolia te merci beaucoup mon vieux Jimmy Belaou Célestine VIP Célestine VIP na kati États-Unis drame les mères mais c'est les mères yo yebikaka moi ba mbotete ça n'a rien. Frank Stéma Yazali. Blog Yolangi P Yazali. Non, là, non, tu parles dans le micro, non, on a pas compris. Pardon, là, on a pas Jimmy Bella au Boaget. Il faut la monnaie quand même. Adèle Djogo Bagou danger au monnaie. Non. Adèle Djogo Bagou danger. Non, il faut la monnaie, on va bonté. Adèle Djogo Bagou danger. Wana mot de passe. Tiens, n'a bien été. Il faut la monnaie. Merci à Doudou Mbelaï na Canada. Oh, bah boire, bah éviter comment moi passe moi rappelle ça dans la 4. Bon excusez moi. Et toi on a quel oh. Au fan, faut les arrêter là, on dirait na yoka na poto ba bistrot, ba ni. Ya Willy Mouché na za vena out. Voilà, grand frère na. Bongo boire mutu te point. Ah, Ken. Bah comment monsieur comment y a problème ma papa na ngai. Na bi Willy Mouché ni vena. Bah comment y a problème. Si quand na mi fan de la nanga na sa émission na silisi. Gauthier Mascotte peut vena yo. Et wana ba vena ngai. Bah comment Gauthier Mascotte aza vena yo. Oui, vena ngako. Gauthier Mascotte. Ouais, ingénieur de banque. Moi de se rappeler nga boy. Eye. Cardozo Mwamba wanke na po boaget. Yo rappelle ce que na sepela non de so yena mabanga. Mais Cardozo Mwamba wanke na ende patron to suki sa émission. Wana selo wana ya yo mais na sepela rando boire ka e passo la bien. Voilà na ko boyete mais nga pe non soit na biete. Wa boire ka vite aza innocent na kati na nga miko.